toujours vivre le scientifique bilile kamalo bana ebele scientifique toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino toyebi ke bozali ebele boza kolanda chaîne YouTube nabino lelo tozali jeudi le 9 avril 2020 tolingi tokabola nabino mo analyse moke par rapport à un fait où l'équipe oyo esali vraiment bisope moi pasi na mokolo ya lelo Honorable Mike Mukebai, tu es bien surtout qui a été kobima na prison à Makala dernièrement, bien pour naïe d'ailleurs parce que l'être moko circulé le outil et pas il y a premier président en cour de cassation a décidé en tout cas que bah sur soir moi makambo un peu nion son niveau de justice ti na état d'urgence et kokakosi là donc ce honorable Mike Mukebai zalaki kaka na kati ya Makala angaza na difficulté à aux décisions moko ko kobimisa ndenge selema ki na cour d'appel dernièrement pour l'exécution il y a ordonnance il y a cour constitutionnelle et puis ça qui est raison à faire ça qui opposé na assemblée provinciale il y a Kinshasa notamment Godé Impoy alors non ça qui na ba téléspectateurs qui singila qui a kokolé kan émission Canal Presse na Canal Kin où ils allaient animé jeudi et vendredi par Jules Boulembi dit Ndeko Zulu surpris ba téléspectateurs parce que c'est l'une des émissions les plus suivies il faut le reconnaître dans la ville province il y a Kinshasa surpris ba téléspectateurs et belé ba ba monique honorable Mike Mukebai a l'équité nazo proposé bino na nobola na raison oyo Jules Boulembi a pesaki pour que Mike Mukebai akoka akolekata ensuite tozonga pour que tout ça la siko analyse il y a par rapport il y a son de cloche mususu to zui oyo et contredire que pratiquement oyo Jules Boulembi a lobaki wana je rappelle que bosa kolanda DMTV chaîne YouTube nabino nous revenons juste après élément Yobolanda un extrait juste il y a annonce et émission naïe. Merci beaucoup, à tout de suite. Ndaki na poso banque passante donc le fallait tout ça la spéciale Canal Presse na vu que vous ça de partout vous benga na téléphone normalement il fallait tout yamba honorable Mike Mukebai mais suite à un empêchement de dernière minute Tozana honorable Mike Mukebai na plateau te a empêché Boulimbi Sabiso pour bengi de partout effectivement il fallait à la lelo tout ça la spéciale Canal Presse en tout cas a empêché Boulimbi ça toutes nos excuses pour l'empêchement on a bengi à lobby en tout cas de Zulu nous a vraiment empêché moyenaya na Canal Presse spécial exacté na bandi tozoyer na mikolo oyo ezali kuya donc Boulimbi ça honorable Mike Mukebai a déjà libéré Aza Libanda, il fallait Zala, mais empêchement dernière minute et sali que honorable Mike Mukebai Azanabi sauté na Canal Presse, comme on dit en français, ce n'est qu'une partie remise. Je crois na Canal Presse où ils allaient koya, tu reçois honorable Mike Mukebai na banzi, Boulimbi Sibiso. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout kolanda bisonyo surtout wana to yoki ndenge Jules Boulembi a lobaki na ba téléspectateurs en tout cas que honorable Mike Mukebai a yété parce que a joaki empêchement il y a dernière minute et salika s'est présenté. En tout cas, nga personnellement on a salaki pe nazape moko il y a ba téléspectateurs il y a émission wana na mi posaki question en tout cas connaissant l'invité na ndima kite que loba yata na moi retard mais nga ki aya parce que nazo mona empêchement nini oyo kokaki Kosalaï Bongote Loba peut-être pour des raisons de santé connaissant l'homme connaissant pe kaza mutu ya ba principe soka sa pesa ki accord naie alingaki ayaka d'autant qu'il a soif de parler et mais Jules Boulembi a lobby yango mais nazalaki na ba doute en tout cas personnellement nazalaki na ba doute nazalaki ko ndimate que raison nazalaki valable heureusement na epé ko soit raison parce que son de cloche mususu to outil il semblerait que yemoko Mike Mukebai a lobby que Mike Mukebai a lobby que Jules Boulembi
Boulembi nde azui ba instruction ko uta na hiérarchie na ye pona ko boya ke ye Mike Mukebai akoka koleka nde aye ko pesa raison wana wasa ko renvoyer faute et pas ya Mike Mukebai. C'est malheureux, mais Mike Mukebai ye moko tende mutalobi yango c'est passé indirectement et les kani na nzela ya otobengaka ndeko sango Israël Mutombo oyo ye aye ko alobi que Mike Mukebai abenga kiye. Je vous propose bolanda pe ye moko nenga ekolobelo ko na bongo na sima tozonga pour que tokoka ko conclure analyse na biso ya moke. DMTV, à tout de suite. Mukebai, il fallait à l'inviter. Ça, c'est une précision d'État. Dans le bango en passant. Mukebai, il fallait à l'inviter dans Canal Presse Lelo. À recevoir message, et pas un découzulu à bengi à lobi na eke hiérarchie nangai et yebisinga ke ogoy kolega na émission te. Mukebai a kamwe me andimi. Mais tant on découzulu à l'équipe na Canal Presse, selon Mukebai, à lobi boye. Ndekozulu a présenté la mission à Batuke Mukebai azali empêché moyen l'émission ezate. Mukebai a tomboke la likambwana azali empêché te. Ba boinde aleka na Canal Presse et pas ya bakonzi ya likolo ya Ndekozulu. Information précision ya ngona Mukebai apesi. Voilà, Toti Kolandawana, Israël Mutombo na émission na ebo solo na politique le kakana Congo web extrait, juste extrait c'est kaza kopé ça démenti ya Mike Mukebai o ya lobby que Mike Mukebai zala qui disposait à l'écran émission mais na dernière minute Jules Boulembi a yebisi na ye que hiérarchie na ye et lingité à koka leka. Mais chose curieuse, lorsque l'émission commence, Jules Boulembi probablement parce que yebi que audience ezalaki déjà makasi peut-être ba appel ba SMS ezalaki déjà pour causer là Mike Mukebai aleka nde aye koloba que Mike Mukebai a eu empêchement. Alors qui dit vrai? On va pas dire entre Mike Mukebai na Jules Boulembi mais qui dit vrai entre Jules Boulembi na Israël Mutombo parce que on a déjà tout commis na deux versions et quand ça vient de la part il y a ba journaliste boye ils allaient vraiment que ça la moi a pas si makasi et ce qu'ils allaient information dans Israël a péché à moi que c'est vrai que Mike Mukebai était disposé à les mais à les quitter parce que bah qui c'est finalement qui hiérarchie boy ko le hiérarchie en nini canal qui nous allait chaîne il y a Jean-Pierre Bemba wazali na kati ya Lamuka Mike Mukebai azali moko ya bato azali na kati ya Lamuka pe et puis mokonzi ya canal qui nous a tué que zali professeur José Adolphe Voto. Alors Jules Boulembi sengela pe sabiso na ba précision lo banani après ça que injonction à l'écates que zali réellement ba konzi ya canal qui to zali peut-être ba politicien mususu libanda oyo ba menaça que Jules Boulembi to o ba senga ki na ko l'extérieur parce que je rappelle na contexte oyo c'est sûr na contexte oyo ya arrestation to petolo ba détention préventive ya Vital Kamerhe alors que combo Vital Kamerhe tangama na ba dossier belé tangama ki na kati ya dossier pe a Mike Mukebai au travers ba proche na lokola ba Daniel Monanteba lokola ba Molendo Sakombi qui est d'ailleurs ministre je le rappelle hein, il y a affaires foncières bato belé bazaki comme la main noire donc le boko ya Vital Kamerhe sima ya dossier a Mike Mukebai oyo et toyebi biso surtout pe que soki lelo Vital Kamerhe azali détenu préventivement na ba dossier a makambo etali 100 jours quelque part Mike Mukebai pe akoki kozala moi muke un peu pe moto a contribué pe finalement justice koka commettre la main sur Vital Kamerhe parce que avant koka kokota na makala c'était si pas le seul en tout cas parmi les journalistes parmi les acteurs politiques parce que yé atika ki casquette na ki journaliste oyo a dénoncé qui le plus vraiment malversation et salamaki par Vital Kamerhe enrichissement oyo salai komona na dénoncé notamment ceux qui banda komi bala somba qui na commune ya Lingwala a dénoncé qui pe ba makambu oyo ya ba makambu oyo ya ba contrat ndenge ba passation de marché ndenge c'est pas ça qui par rapport ya ba marché ya ba saut de mouton na ya ba maison na préfabriqué pour na ba soda dénoncer qui yango parce que salema qui de gré à gré donc passation à marché salema qui penza ndenge lo ezali ko senga et salema ka ndenge moko copie ya ka donc moi la ya boyo ko sa ba maison combien a ngala pesi obo sala mais officiellement document bimi ba montable Mike Mukebai était ba précurseur na makambo wana ko dénoncer yango et probablement ko le kanaye na émission lelo en tout
cas il y a la terrible et beaucoup au bayeba qui bazala ko zela yango en tout cas bazala qui kolandela malheureusement à notre grande surprise ndeko Zulu azaka yebisala biso qui a eu empêchement alo bataka koleka lobby et komika ka reporter sinedie. Voilà pour nous autres qui ne croyons pas que Mike Mukeba ya kokaki kozo empêchement moko ndenge Jules Boulembi alobaki. Voilà vérité yango yebimi. Nous espérons que vérité allait peut-être du côté Israël Mutombo à lobby que Mike Mukeba azala qui n'est disposé à koler 14 elasco Mike Mukeba yemoko soit à l'écart dans une autre émission pour qu'après sa biso précision pour qu'enfin finalement tout va reçoit confirmation. Mais ce qui est vrai que ezali ba pression au Jules Boulembi à subir pour qu'empêcher Mike Mukeba à l'écart en tout cas et qu'on entame moi mon crédibilité à Canal Kin parce que Canal Kin suki batu balanda yango parce que c'est une chaîne de l'opposition to yebi oyo et en tout cas na information ezali ko contredire ba oyo za ko soutenir pouvoir et permettre vraiment la population na peuple à ko s'exprimer soki makambo comme ça la mabongo kozala mabemingi. Je crois que Jules Boulembi a tout intérêt ya clarifier situation pe soki ezali bongo ka koselima ki Mukeba makambo à ko s'excuser et aux amala mingi. Je rappelle que Jules Boulembi azala qui candidat député provincial na commune ya Bandal soki na 2023 je espérais qui a postulé sous candidat Blokota en tout cas et aux amala mingi. Je pense que wana ezali nzela moko ya malamu te sengeli ko pesa biso précision ya malamu pour que to ko kozala préciser nga personnellement na sa tissu na eloko yo ndenge na landi yango. Je ne m'attendais pas à ce que ça la mais malheureusement voilà nous avons là deux journalistes qui disent deux choses par rapport à likambo moko et c'est vraiment très malheureux. Merci to comme na suka na mo analyse mon to sali. Je rappelle que vous allez qui kolanda DMTV ou azana na abonné to s'abonner sur sepela qui na analyse to sali tikela biso j'aime mais ça biso bien. Nous promettons de vous retrouver très prochainement, mais n'oubliez pas toujours continuer avec les gestes barrières, le port des masques, respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Le coronavirus est réel. Le coronavirus est à solo. Il y a pas blague té. Il y a maladie moko soko zuyo soki ba poumon peneti neti ou comme on a problème à ko respirer boyebi ke mingi biso ba to paiement nzamba pesa biso ngo fele mais soki complication côté na poumon comme un appareil respiratoire a peto na ngote. Ba otala pena buta ba famille la na mongo belé ba privilégié. Donc Tommy Batela et ça mieux. Meilleur traitement contre le coronavirus c'est la prévention. DMTV vous dit au revoir.